Yaliboso, nous avons remercié Bana Nyon surtout Yandemba pour la confiance pour ça les pas Zakari Bababase. Merci Nabino Nyon surtout. Oyo Kolo stratégie et Lombe. Oyo Aibi Kosa dans la salle les caméras tati. Yami balé. Nalina rassuré bateau yo bozolo baloba na ba réseaux sociaux que bon monaki campagne na ngaité boyebisi na zaki candidature te. Binonde bozo confondre réseaux sociaux na vie à solo. Binonde bozo confondre réalité na buzoba ya TikTok. Ngai en tant que grand maestro 3 fois diplôme à université plus 5. Donc 3 fois bac plus 5 les tolobaga. Na yebi place réalité ya vie ezali. Territoire Yandemba kuna place nazali place bozo yoka. Non seulement la plus belle villa de Ndemba eza ngai na Tongi depuis 2016, na Somba Lupangu depuis 2014 na cité Yandemba. Et puis, na uti ko tonga na 2022 awa, na 2023 pardon, ndako mususu na village ya mama na biso na basanga na pa ya Lusumbi, mubena Chibwabo. Donc, bino boza ko zela na ko expliquer bino na ba réseaux sociaux pour bino banani. Boza cible na ngata na sali campagne na Ndemba. Donc, kuna sur 100 personnes, 30 nde baza na téléphone, na 30 baza na ngwana 29 bana banzeto ya bakoni. Ba téléphone ya bakoni. Ba téléphone smart on a côté ici kuna près de 1000 téléphones ngam na côté ici yango na banoso na message na sali boye bongo tamboli na tamboli ba 7 secteurs nyonso na komi partout na lali na chekasongo mule na côté na Lombelu na lekiti na mission na komi na Ndemba mission Ndemba cité na keiti na Benaleka na ye na Diofo na tamboli donc na tamboli tous les 7 secteurs. Oyo ba photo pe ba etamboli na ko bana ko publier ngo bana siko. Donc na ko rassurer bino que ambition eza munene, stratégie zo continuer, makambo eza bien, match eza bien, merci na bo voter ngai. O ba distrait na vie, botika la distrait bongo, boko tika la distrait ti mukolo yezo ya.